Bonjour, bonjour la grande famille EHP Media. Bonjour, bonjour Epanyo Sobozali. Bonjour na bandako na bino na babiro na kati ya musala boza na kati ya foyer na bino. Donc topesi bino ba bonjour, topesi bino ba bonjour. Et en même temps ba bonsoir soki boko zwa biso vraiment na pokwa po eza na bato oyo bakendaka musala, bakendaka koluka mpona koleisa libota bakendaka koluka mpona kosunga vraiment famille. Alors yo mutu oyo mobali abimaka na ntongo akei koluka yo mwasi oyo mobali akei kolukela yo vraiment aluka koma koleisa yo, aluka koma koleisa bana, aluka koma kohonore yo. En tout cas kozalaka te mutu ya kolinga kosala buzoba, kolingaka te kosala buzoba nsima ya mobali. Donc akei mpenza koluka yo otikali nsima na ye okomi kosala bisalasala, nsima na ye yo okomi kolinga mibali misusu. Donc pendant que mwana mpenza ya bato ake kolukela yo vie, donc ake kolukela yo vraiment koma ya kostabilize yo na kostabilize libota mobimba, mais na nsima ya mobali ozosala buzoba, ozo tricher. Donc tricher et mokolo moko on va t'attraper le main dans les sacs, parce que yeba ke moyibi okoki koyiba pendant 9 jours. 9 jours oyibaka kaka eza ya yo, me nzambe akobongisa kaka mokolo moko pamba. Donc mokolo moko pamba ya nzambe nde ekokata makambo, yango nde ekokata makambo mpenza ocomprendre ke donc awa bakangi nga vraiment les mains dans le sac. Donc toye kolobela nini, tozali kolobela bongo, tozali kolobela histoire ya Patrick Kabuya oyo bino moko boyebi déjà de quelle manière bauti koboma ye na mboka ya Lubumbashi, babomi ye mpona likolo ya mwasi. Donc mwasi yango toyoki bato ebele kosala vraiment ba émission par rapport à ça, kofinga mwasi ya elongi mabe, mwasi ya kitoko te, ebona boye ebona boye ebona boye. Bon, nyonso oyo bato bakoki koloba pendant ce moment, ce n'est plus important, parce que soki ndeko na biso Kabuya abandaki kobeta mati aye kokufa, akufeli kaka mwasi oyo wana, mwasi kaka oyo bato bafingi wana ke akutu kitoko te, akutu boye etai te, boye na boye boye na boye. Donc Patrick akufeli nde mwasi wana te, yango nde bato bazobosana. Donc na minute oyo boye buzz na buzz, buzz na buzz, donc bato baye penza kolobela yango mutu na mutu azoluka na kwe na ye koma koluka ko satire de vie. Alors biso lokola tozalaka déjà EHP Media, boyebi ke tozalaka chaîne oyo lingaka nde to informer bato par rapport ya bamakambo oyo ezali ko se passer. Donc après avoir ko informer to kotalisa ba événement ndenge eyaka kaka, donc EHP Media ayaka pe ko glisser moi conseil, ko glisser moi conseil, ko glisser moi exhortation pour que prochainement moto mosusu aya kokweyela te mbeba wana. Donc peu importe la manière dont on a insulté la femme et tout ça, tala elongi na eza boye, eza lokola frontière et boye na boye, mais kaka ye wana nde Patrick akufeli. Donc Patrick akufeli, donc Patrick pe aza moto aliboso te kokufela mwasi, moto aliboso te kokufela mwasi. Donc Jésus Christ pe akufa te, Jésus akufa mpona mwasi te, mais yo oza Jésus te, yo oza Jésus te mpo okende kokufela mwasi. Donc luka mpenza okufa de bonne manière, kufa na vraiment na ndenge ya bien, kufa na ndenge ya bien. Pourquoi je suis en train de parler de la sorte? Je suis en train de parler parce que c'est en même temps aussi une façon de vous informer, une façon de parler aussi à toutes les femmes qui trichent, qui trichent leur mari. Donc tant mobali abimi na tongo, mwana mobali ya bato ake kolukela yo vi, yo tikali nsima na ye okotisi mibali na ndako, ntango mosusu ozokende wenze ono nake boye okei kuna place ozokende wana zoka nde ozokende na mibali mosusu. Pourquoi? Parce que
oza peut-être na posa ya mbongo, oza peut-être na posa to mwa infidélité moko boye ezali ko travailler penza na kati na yo. Bon, en tout cas kaka ndenge tolobaka ke moyiba yibaka 9 jours mais jour moko ezalaka ya nzambe. Nzambe ayaka na ba mikolo ebele te, donc nzambe autilisaka penza ba minute ebele te, nzambe autilisaka kaka mwa minute muke kaka, na minute kaka muke ba données échanger, na minute kaka muke omoni makambo nyonso penza ekei kobongwana. Donc c'est en même temps un conseil que nous sommes en train de donner aux amoisi ya mutu. Donc tu vas donner ton cœur à combien de personnes? Tu vas donner ton cœur à combien de gens? Donne le cœur à une seule personne. Ce qui vraiment au monique ozolinga mutute bendana na yo, bendana lobaka kake papa nga na yo ezosimba te, obendani okei osali mokili na yo ke ta mususu ozozala na mutu me ozolinga ye te na motema na yo, oyebi déjà ke mutu wana na olinga ye te. Donc yo za wana peut-être kaka pona mwa mike mike mwa mabe zero na ye, donc o profitaka oliaka osalaka ba besoin na yo, donc eza penza mabe makasi. Donc basi nyonso o bazali ko tricher, en tout cas botika makambo wana ezali penza bien te. Tolanda vraiment modèle ya ba mama na biso, ba mama oyo babota biso, donc ba mama oyo avanda vraiment na kati ya libala depuis akota atikala koyeba mobali mosusu te à part mobali na ye jusqu'à ce que nzambe aye kozongisa ye na mabele. C'est vraiment des bons exemples à suivre. Les loba na basi mitema ezaka likolo lokola kaka mwasi oyo ya ndeko na biso Patrick Kabuya, parce que coach azalaki na mwa mutuka na ye, donc mutuka wana amemaka yo na kati ya mutuka aye mwa ko déposer yo tout ça, yo pe ozosepela mwasi ya mutu na kati ya mutuka ya mobali oyo aza ya yo te, ozosepela pe ayaka ko déposer yo. En tout cas, c'est vraiment une honte, c'est vraiment une honte, et c'est en même temps une grande perte parce que Patrick Yewana alali lelo toko kokali susu te vraiment kozongisa ye. Alors bandeko coach oyo asali makambo oyo babengi ye na kombo ya Arnold Lukusa. Alors Arnold Lukusa autaki koboma Patrick Kabuya, akanisaki ke yaza gangi ya film akimi bongo na mboka ya Afrique du Sud, et pas wapi il croyait que il va se cacher, mais déjà soko simbi makila ya mutu, en tout cas makila wana ekoganga pe ko troubler yo, okozala l'aise te, donc nzambe atia eloko moko na kati ya conscience ya mutu oyo ke osali mabe ata bamoni yo te, okozala à l'aise te, donc osentir motema na yo oza culpabiliser, ozolala ozosutuka yo moko. Pourquoi? Ozotala gauche droite soki bazolanda yo, soki bazopoursuivre yo. Donc avant que tokende kozala jugé d'abord par Dieu, déjà il y a un juge naturel oyo nzambe atia na kati ya mutu qui s'appelle tout simplement la conscience. Donc la conscience est là pour nous interpeller lorsque un acte est bon ou il est mauvais. Tango salaka mabe wana ata soki balobeli yo te, mais na kati ya conscience na yo il faut oyeba ke o ezali mabe. Alors batu oyo basalaka mingi balingaka mingi kokota na ba loge to na ba misala ya molili, bakendaka donc ko étouffer la voix de la conscience. Donc bakendaka ko étouffer la voix de la conscience, c'est-à-dire que balongoli penza motema ya kibomoto, bapesi motema ya nyama. Yango zali komona mutu mususu abomaka na ye aosutuka te, abomaka na ye aokipe te, azotrouve normal. Soki azoboma bato amoni lokola azoboma bantaba, amoni lokola azoboma basoso, c'est-à-dire que vraiment conscience na ye ekufa déjà, conscience na ye, la voix de la conscience a été déjà étouffée pe esalaka lisusu te na kati na ye. Arnold Lukusa yeyo déjà mobomi assassin, ye wana penza abomi mobali ya bato. Abomi mobali ya bato. Sikoyo ozokima otiki pe mwasi yango. Yango penza bino basi nazo comprendre te.
nazo comprendre te bandeko na ngai bolimbisa ngai eza libanga te, vraiment c'est une façon ya kosala analyse pe kosala vraiment kopesa pe moi conseil, hein, bandeko na biso ya basi, s'il vous plaît, vraiment avec tout le respect que je vous dois, Nzambe penza asunga yo. Et quand je parle comme ça, je parle pas à toutes les femmes, hein, parce qu'il y en a des femmes qui sont disciplinées, hein. Il y a des femmes qui sont vraiment à koki kosala buzoba te, hein. Ata omemeli combien de millions, omemeli parcelle, livré parcellaire, en tout cas koki kosala buzoba te sima mobali na ye. Donc il y a des femmes comme ça, des femmes intègres. Nazali kolobela sikoyo basi oyo bazalaka non intègre, hein, ba oyo penza ke donc tu es vraiment dans un engagement responsable, dans un engagement sérieux, mais ozokende pe kotriche libanda wana ozoluka nini tala exemple sikoyo ya mwasi oyo coach abomeli yo mobali mais maintenant du moment où azokima akimi sikoyo atiki yo mpo nini azwi yo te bokima kaka ensemble bokende bosala mokili na bino lokola pe bolingani epuis ata bolingo yango nsima ya penza koboma mutu ata bolingo yango eske bolingo yango bokosala yango lisusu bien place okokende wana ata soki keno okokende oboti bana eske bana wana penza bakobotama okozala penza à l'aise keba yo moto osimbaka makila keba yo moto osalaka mabe keba yo moto otonda na esprit ya trahison na kati na yo kebaka yo moto obangaka nzambe te kebaka yo tricheuse, hein, mwasi tricheuse mwasi oyo azali vraiment matérialiste tika babiloko wana alors tokende pa etozonga pe il n'y a pas que des femmes tricheuses, il y a aussi des maris qui sont tricheurs, hein, des maris aussi qui sont tricheurs. Tu as une femme qui est vraiment intègre, mwana mwasi azotiela yo confiance, mwana bato botosi azotosa yo, sala boya sali pesa boya pesi, donc nyonso azosalela yo, mais yo soki obimi kaka na balabala okomi nkoi, obimi kaka na balabala okomi mobali ya bato nyonso. Donc tozali koloba bongo parce que nous sommes l'église au milieu du village, ndenge kaka totalisaka, nous sommes église au milieu du village, donc toyete ko s'attaquer à une personne, toyepete ko lobake biso toza ko adhérer na parti tel to parti tel, mais tozali kotalisa tout simplement que tricherie na kati ya libala eza penza eloko ya mabe makasi. Moto apesi yo motema na ye apesi yo motema na ye asali yo confiance, mais zokande yo sima confiance wana eza na biloko mosusu oyo osalaka. Un jour c'est un, donc un jour c'est un, yo tricheur ozolanda ngai, un jour c'est un, donc neuf eza ya yo mais moko kaka et kozala ya nzambe, on va t'attraper le main dans le sac. Alors c'est pour vous informer que Arnold Lukusa, qui est le coach qui a tué Patrick Abouya, a été arrêté. Donc, Namboka, il y a Afrique du Sud déjà, et pas Wapi, il était en train de s'évader à Bandai Kokima. Mais tous les détails sur ces dossiers vous sera donné par après. Tokoyeba, quand est-ce que le corps de Patrick Abouya sera amené à sa dernière demeure. Donc, Tokoya Lissous Awa dans cette même chaîne pour vous en informer. Alors, que les Tout-Puissants vous bénissent et que celui qui doit se corriger, se corrige, celui qui doit améliorer, qu'il améliore sa vie. De toutes les façons, Jésus-Christ revient bientôt. Maranatha.